bazalaki sérité pona papa Kulutu. Alors nalele wana tomona papa Kulutu aiko changer akomi or Bamindele bazalaki ko obligé ye akendeka kosambela na catholique, mais papa Kulutu aboyaki kokende kosambela na catholique, ye alingaki kaka au moins na mission, mais bango pe balingaki te akende kosambela na mission. Alors tangu bango balingaki te papa Kulutu alobi mbo ça va tika tovanda lele wana papa Kulutu ye ko changer akomi kosala na dimanche chaque dimanche 7h atiki ndako akozonga na ndako na 15h. Alors Bamindele tangu papa Kulutu ko banda système wana basepelaki mingi balobi mwana Simoki Mbangu ayebi lisusu nzela tata na yete ayebi na yete parce que maintenant akomi kosala ba dimanche. Bamindele bazalaki na content po azalaki kosala dimanche. Bamindele tika ye basepeli bayikutika ye. Bon ezala boye pe Bamindele bazomona te papa Kulutu aza kosala eloko moko te avandi kaka balobi te aza kaka na nzela tata na ye wana za dribble kaka biso aza kaka na nzela tata na ye. Bamindele babandi ko vanda moi ba reni mike ba proposer que batinda ye lisusu kuna sika tata na ye azali. Le papa Simoki Mbangu ayebi deja monaki alotaki ye na ndenge na ye Kunango wapi? Kuna na Elizabethville. Okay. Na Elizabethville to sutuka kolomoko papa Kulutu akomi na maladi bamemie na kisu ake na kisu tango bakende kuna na kisu bakomi kosoigner kuna basoigner mukolo mususu papa Kulutu alingi atika mokili sango tambuli ya wana papa Zonas Mwanda papa Ngimbi Pierre papa Polo Mbote papa Louis Makwika papa Tamba Edouard bango bamuta mutu nyonso oyo nyonso bakei kuna papa Chimba Justin oyo akufika kasika awa basi ekoma bakei kuna ndongo nini papa tika na kende parce bino bolingi ngai te papa ndingi bino bolingi lisusu ngai te tika ngai na kende parce que bino nyonso boza kosala boza komona ke ngai oyo naza kosalaka ezali pona bolingo ya ngai moko te pana ko couvrir bino. Omoni Bamindele baza tungisaka ngai mingi tango bakangi bangunza awa ngai nakendeke ko intervenir bango nalobake tika bango bayebi tata te bango bazali bayombe awa biso za bato ya cataracte bayeba papa na ndenge nini bayebi bango te bazali ba infantirie ba pamba wantika bango kaka na nzela wana bazakatela bakan mwa muloko muke bazalaka kutika bango. Maintenant bino lokola bomoni oyo naza kosala yo bino bokaniseke ezali ngai te eza tata aza kosala boye pona couvrir bino tata Simoki Mbangu ye moto aza sala boye po couvrir bino parce que soki natiki kaka boye alo bino tout le temps bakokanga bino bakosala bino pasi bakokanga bino babanda kotinda lisusu bino kuna ntando kuna si yango wana papa lobi atinga isi ndenge alobelake ndenge toyokelake na bakulutu biso tozalaki sima nazalaki ngai presque ngai mwana muke nazalaki na lingomba wana na kingunza wana ya kala wana alors singa papa kangi ngai po nasala makambo oyo nasali papa zona mwana basengi pardon comme balobi te limbisa biso tata Simoki Mbangu limbisa biso na nyonso ti makambo ni kosila. Nous sommes anciennement ou communément appelé territoire de Mayombe. C'est ça les bâtiments.
Alors, quand Papa Charles est arrivé, il était affecté au secrétariat du territoire. Alors, il travaillait ici, de son arrivée. Ah bon? Oui. Il travaillait ici, Oui. après ici. Comme commis. Ah bon? Oui, comme commis. Vous savez, Papa Charles, lui était, parce que les courriers, on disait les courriers pour chaque agent. Hein, il y avait des bacs là. On vous met 50 lettres là-bas. Alors, lui parfois, il partait chez lui à la maison. Nous-mêmes, les gardes constataient que le lendemain matin, quand ils arrivent, son courrier était déjà datilographié. Ah bon? Oui, c'est une sorte de mystère. Oui, certainement. Qui a accompagné sa vie. Oui. Mais vous appelez comment? Moi, je m'appelle Papa Toumabiala Corneille. Après ici, il n'a pas travaillé quelque part? Non, après ici, quand on l'a nommé chef de poste administratif, alors il va dans un autre, on l'envoie dans un autre. Nous allons. C'est ici que fille nommée agent territorial. Alors, on l'affecte ici. Hein, c'est ici où il avait son bureau. Et puis, après ici, on le nomme administrateur de territoire assistant. Alors, il va là-bas. Quand il était nommé administrateur de territoire assistant, on l'a affecté ici. Donc après ici, on l'envoie à Madouda. Quand il était ici à Tchéla, parce qu'on habitait dans un même camp vers la prison là-bas. Alors, vous voyez que parfois on apprenait, oh non, Papa Simon Viennet, il est venu voir son fils. Alors l'homme blanc les poursuivait. Parce qu'il allait toujours, hein, et il empruntait toujours la route de Tchéla jusqu'à donc Tchéla, Madouda, Mbadasiala et Poulouose. Bon, omoni babambo oyo ezolakisa ke mai ezalaka awa. Donc omoni mai wana euti entre mwa vale oyo na rave oyo. Alors ezalaka koya kosokola awa. Koya na ata na savon te, esume te, tume savon ezali. Soki asilisi kosokola azongi na ndako. Donc biloko wana ebungi. Lobi na tongo mpe soki aye ko lisusu. Donc chaque jour. Biloko ezala kobima kaka dans l'esprit. Koya awa. Non, lui était le chef de tous les commis. Tous ces commis là, je vais vous montrer ces commis là. Bon, yepe ndako na ye, il faut distinguer que oui, oyo ezala kisoloke la zala ko fana ndako. Comme il était le chef awa 3 maisons parce que yemnde mutazalaka chef ba communion. Donc ba na bana na ye na mapoline alors Waka awa na l'air baye kopesa ba fond d'avance. Na l'air fond d'avance lienda fond d'avance na nouvelle cité. Hein bato kuna bayebi déjà ndako na malga kango. Tukombona ngai Papa Tumbulila Mvika Samia. Nakoma wa depuis 86 ans na Tchéla. Donc tango tozalaki koya kosala papa moko bazako benga kombo papa pasteur moko ya développement azako sala ya construction papa Tsasangulu. Ye mutazako betila kabiso masolo ke place moko ezali awa papa kulutu azalaki kende kosokola. Donc biso tango wana tozoko landa masolo bakolo potala ka place bozoko sala masolo fo ezala. Donc tant qu'on a bazoko yebisaka biso tata wana aza pasteur mais malgré akufa. Donc papa pasteur wana azali ko yebisa biso ke place moko papa kuluta azali ko sokola libanga moko monene za kuna kaka nzela oya ko katsa poke na nouvelle na ndako na ye papa kuluta. Azalaki ko ya kotoyo soka ye avandika na libanga oyo.
abendi esume na kati ya mai azwi pe savo kuna soka sisi ko sokola azongisa yango ka na kati ya mai amatine na mboka yango biso masolo toyebi awa place ezalaki liziba moko ya monene soko dinda donc ezalaki mystique ezalaki ndengo ezali te mais ezalaki na banzete na likolo donc bandako ezate donc ezalaki place moko soko kota mystique kaka fo mona ke fo banga soko zayo moko okokota wate tanga ezalaki donc ezalaki banzete minene donc soko ya mai soko ninga na fo mona ke eza place ya mystique. Na ntango ezalaki ye kosala mosala moye mwa leta na mboka boma mpe na ntina papa Kisolokele azalaki kozanga te kokende kopemisa nzoto na mwanda Yondika na mboka oyo ebengami Tianfumu pembeni ya oseya mai ya Mongwa. Ngai nazalaki na mboka Matadi tokiti awa na mwanda na tata oyo ayaye kufungola Yondika yo wana alati lipota ya langa nowe azalaki na pantalon mais ayaye ku changer akome na lipota. Okay. Alors tango papa dengenda yake awa na Yondika ezalaki vide donc iloko moko eza te. Alors biso tozali kosala kaka ko kata banjete tout ça préparé papa yangenda ye aye kolala na ndako ya voisin na ye bazali kosala ensemble na communication ya yema 59 mois d'avril donc Yondika efungami. Alors na 60 tozwi libata ni ya première donc biso nyonso ayaki na ba groupe uti pai na Yondika toye kokoma bato na ye sala ebandi e tovandi na ye baza koya na ba Petro Ngoyo na banani kama Jackson na tawana tovandi fete bandi kaka nikolowana papa Kisolokele aye nano te abandi koya après soko aye ye moya vanda na Yondika ezali te aza koleka na ye toujours na Tianfumu. Nani wana ye papa Kisolokele. Ah, d'accord. Soko aye aleki na Tianfumu ndako na ye ezali kuna ya scam près de la mer donc mwa ndako eza kuna spécial ezalaki ya ye moko na te na lelo eza kaka ndako wana donc mai même que la mer ezo fournir mais jamais mai ekota kuna donc tovandi na ye après na kati ya Tianfumu kuna azala koya te na mikolo nyonso na sous-poste ya Tianfumu. Je crois bien que 3 fois kaka soko aye na scam avandi na ye bamindele bazotungisa ye bazoya kuna masolo biso balingomba soko toke kuna chaque tongo soko toke kuna mwa masolo tobeti mwa banzembo mwa bakado bamaki wana baplateau bamaki topesi tozongi ye azosala programme na ye na papa oyo nguvulu wana bazalaki camarade bazotambola na ye ntango mosusu bazokota na nani ya mbuka ya Tianfumu après soki bake kuna bazotambola na ye ensemble ti ntango mosusu ti Kabinda bazokota na ye tata wana azalaki na histoire tata nguvulu wana mbala liboso papa Kisolokele ayaki na mwanda lero wana tozwaki accident biso bakimbangiste mbala liboso papa Kisolokele
président Kazavubu biso tokwe tokendaki mpona mosala ya nzambe na mboka moko ezalaki ezali kutu na nzela boma tokomi na tikai tosali accident motuka wana ebaluki papa Kisolokele na président Kazavubu baye na mwanda bayaki na mwanda baye kokuta biso nyonso ndenge tozwelaki accident tokutani na Yondika papa Kisolokele ye papa Kisolokele bapesi la kori nyonso atali bo likambo yebisaki biso bino nyonso boloba te boloba te sinon bokopengwa yoke beno tuba ve sino benike sumuka andi zabisaka betu fasoni naka na president na yani papa Kisolokele ba mekwana nchamfu betu medika na Yondika mukolo moko biso mibale na mwasi ya papa surveillant na nchamfu papa Mbulu na ngai na papa Kisolokele na chauffeur ma Paulina tozalaki biso kaka misato chauffeur na biso mine tokote na motuka na voiture na ye papa Kisolokele biso mine towuti nchamfu tuyete na Yondika leo tokumi kaka wa na courbe oyo ezali na mwana yo sika wana batongi sa de fête alors bari moko ezalaki wana ya bato mboka ya Chatonga oyebi lero wana to courbe bo poto talaka miso Yondika yango ya tuni na kata mutuka papa Kisolokele atuni ndako oyo ya banani mana solenga alo papa ndako oyo ya bandeko na biso bantu libanda na yebisa kiyende ngwana alobi kaka esi atoye te tokomi na Yondika tokiti zalaki mokola samedi tokiti awa tokiti biso basi tokiti na biso eloko moko totuna ezate eloko moko pia yebisa biso ezate Barwana parce que Barwana ezalaki tango ezopesa wa donc dire moi to sambela bien na Yondika te mine ezopela kuna na mbuka donc pas moyen alors yango yatunaki eloko oyo ya banani donc yebisiye bon eloko wana tanga zongaki ekopela moto eli moto na lelo esalaka te basali tu sanga wana kaka na basemini wana ka papa atikaki apesi mokongo azongi bari wana yebanite lero wana tilelo lero wana mwana biso za kuna ndeko alandu chiloko yo yebi bameki ya azalaki kuna linga kufa kutu lero wana iziki bafuiko nyose iziki papa kena ye banda pe mokolo wana te mokolo alelo ye muntu abari wana alinga nouveauté yango mbala mibale moye simba te mokolo alelo esalaka te yango wana eza wana lendi nake kobota au na bota ki papa ke koyebisa ye rapport na ngai atindi mukanda na kombo ya mwana Malungane Gaston tobota ki bana mibale moko ya papa mama Koso na Kongo ale lero wana ngomba ikabanaki bakena vikaria ngomba bakabole yango eke bango bakena vikaria bisto tikale na Kintwali au totikale kibisa na Kintwali papa ye yango wana pesa kikombo mwana wana bota makena mama wana apesi kombo Nsadulu Pauline kombo na ye oya ngai apesi Malungane Gaston kolo papa zo tika biso na Yondika po zonga na taxi akote na taxi na ma Pauline bayaki bango mibale na ma Pauline bayaki kuna kaka na scam nakendaki kuna te
kasi era zoko zonga kutani na yundika wana tala biso nyosi ba mindimi papa zokende mutu kelinge démarrer baba mama yo moko yebi ndenge to mona ka papa ale to ko kare papa na mutu alobi tikana kende ale to kange alobi nazali na bana nanga mibale awona mwana bana nanga mibale awona mwana wana azaka kana mwanda vilazi ya mwasi mwana mamweni azamu talibanda kasa yake kuzaye ndenge nini na dimanche wana tataki na fete au na yondika mwana wana zo akipasi na kati ya mwanda vilazi biso tozana fete alo tozaki na dispensaire moko au na yondika bazo ba memi mwana wana mwana ndenge mwana azo plere lokola taba ba memiye aye wana na dispensaire atuni infirmière za wa infirmière lobi ngai na ko traiter te pamba te ba mokola musala bazali awa réponse azo misaki bango ba mama wana basiliki batalibanda balobi aboza na fete munzana mokola na bino azali awa bongo ba traiter mwana te azana passe or que papa azalaki na ndako oyo oyo tozalaki biso ya monene oyo babomaki wana shendo ndakutana ni tunga mitanani ndako moko kaka za face na papa de territoire oyo babomaki yango wana papa za kokumina aona mwana ye kuna azoyoka dispensaire zalaki kuna na porte kuna azoyoka alobi abimi na veranda alobi nini wana bango balobi mwana sana pasi sikawa muntu akutrete alobi yaka na mwana bazwi bantu ya mwana wana bazwi mwana bamemi lokola taba papa yazwi mwana wana akoti sina na ndako na chambre na ye awa akoti na chambre na ye sokoli kamuna abongisaki bisina yote yebite mwana akendeke pona azo moyete kasi lele zonga azo bima azo tambola abandi ko tambola ye moko aye na mama na ye bazwi mwana wana yango wana papa lobaki lele zonga lobi na sana bana nanga imibale bana nanga mibale sana nanga awa nazo kende lele na ko zonga na ko meme na bango alobaki bo mvuatu yoki ndenge alobaki kaka likambo wana na asimbaki abu ya na 65 banda na 63 65 kana nimekuiza beto fana kuiza yamba yandi na bambuta na beto yandi tata pasteur tanga lepanda long papa de fin Zau Balo Maurice yani pandaka Kibundu ya Buala alors kana nimekuza na papa bitifuata ya so sababu mimi na beto yina ya betike presenta kana na zamba na bisu na beto ale betimekuzi na defile betimekuzi betimeshala 3 tours nene ale yani papa pasteur Louis Mateus anime pesa bankunga bankunga zole ne panda ku pesa kabeto kunga yino kubokole yande samadi bima zambe mpungu tuizidi kwangeye zambe tuizidi kwange utuvulusa kanimene ale anemetula lutale bandeleto ya utusule sunda tusunde tuzizilange sunda tusunde nakungo zolina yapete panda kuyimbelele yani kanimene anemekwata sibeto beti mevuanda bambuta na beto na Mtwala beto di Bundu na Manima alors jambo mosi ina ande zapasaka ba
Mbute de bundu papa nzau bara Maurice mbute de bundu anjabu sakani aniju sakani papa nzau bara Maurice Kalunga papa kisalo papa pesa kange awana vista parce que l'air est une vista alors papa Maurice ani mebutu sa na papa musaba fe baza bashaka munu mbuta de bundu d'accord ni sasa mbuto de bundu ba pesa kinge wapi sasa kisalo servicio ba kisalo musaba fe oh Maurice kisalo ba pesa kinge zaba fe ngekana sasa umekuiza Mumu senge, nge me pese mundo ponso mutindi na sava. Oh, ngazaba papa, ande pese nge kishali ya mbutu di bundu awa na vista. Nge mutu kenga vista. Vista kena intuna nge. Pardon papa, pardon. Alors, tala, wanda tranquille. Sale que sale un bote de bundu, mbote. Menantuala. Que sale tata pesa kange. Nge mundu ke yamba. Ntinu. Rua. Ke kato konampo. Putu. Beto sui kuna mene. Yani mefuanda bana. Asala bakata. Kitala kaya. Nge mundu ke yamba. Ntini kwa katu kwa na Amerika na pupu andike kuzi na masuwa na banana nge muntu kayamba yani pesa babe na bosi mama za baba bosa za kulunde sabe papa jambe na betu kuwaka na bayena mautu ama nashika bete kwendaka kuna na bao mosi badamba na beto mundu babika na bete babika na baketo stu bankaka bame tuama kuna mukena tiera mukena papa pastor Mateuzo na mundu kwenda kukunata beto na twala na beto na kilongi ya wina katamu kelefe tamuke maladi tamuke shikan kaka ata papa bamaba okula munu me yandendo kupesa shikiri papa kuluto kenene mekuiza na konze yani kwenda kumina yani yina biro na yani ngeta kisha lende kwenda kusimba kuna na shikama yani kwenda mfumu ya nene na tayina babeli bapesa ka yani primeiro ministro da Anvisa na jini ya Chiela ngeta ashikama pango yai ya ke company ashikama metayina mbuta bwanda kusimba ashikama yandi nani papa kisholo kwele kelo esharo